Mbote bandeko balandi eza kaka ngai ndeko na bino ya be lelo tokosolola na ntina ya likambo oyo toyoka mingi mpe toyebi mingi sacrifice. Sacrifice ezali nini? Yango na mokie na mokuse tokomeka kosolola moke na ntina ya sacrifice. Bandeko lelo esengeli tokanga na sacrifice eza nini? Sacrifice bapesaka yango kaka na likambo oyo eza na valeur mingi epai na yo moto. Bapesaka yango na likambo oyo eza na tina mingi. Donc eza échange ya énergie na yo ozanango pona énergie oyo olingi kozwa okopesa ba énergie naturelle na yo pona likambo nyonso oyo ozanango besoin. Alors via moto na sena tango elekaka kaka na ba sacrifice po moto abotamaka na boyebi te. Moto abotamaka na sagesse, intelligence tozwaka yango na mokili. Likambo nyonso oyo moto alingi asala sika oyo eza plus important oyo ko nourrir ye oyo ko simba ye oyo ko tia ye kimia esengaka kaka sacrifice. Eza na adage moko ba français baloba il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Sacrifice eza na domaine tout ya mokili. Conscient ou inconsciemment to pesa kaka ba sacrifice pe to sala ka sacrifice. Yango tolobaka ebongaka moto ayeba tina ya likambo azo sala. Et non moto asutuka ya kosutuka. Sacrifice ezali échange. Yo ko pesa oyo za na yango pona kozwa eloko oyo za koluka. Bandeko boyi pongi eyaka ndenge nini? Na tunaka question yo eteni nini ya nzoto na biso bato epesaka pongi? Soko tuni moto nyonso akoyebisa yo pongi eyaka na miso. Nzoka nde pongi eyaka nango na miso te. Pongi eyaka na matoi. Ndeko kanga kobanda lelo pongi eyaka na matoi. Soki kaka moto yoki lisusu te nde olali. Po soki pongi eyaka na miso ebele ya bato balalaka miso polele. Pongi ezalaka kitoko makasi. Pongi ya solo, pongi ya malamu ezalaka kitoko makasi. Alors ezalaka facile te na ngonga oyo pongi ekomaka kitoko. Pongi ekomaka kitoko na ngonga nini? Po soki moto lali na butu omiyebi te. Tango tokomaka batongo a partir ya 3h 4h. Molimo ezongi na nzoto na yo okomi komiyeba yeba pongi ekomaka kitoko makasi. Na ngonga wana kokata yango ezalaka likambo ya petete. Donc po kata pongi obima po kende kosala mosala songolo eza sacrifice ya munene. Ezali sacrifice ya monene. Na domaine nyonso ya vie, tout na ba maçon, tout na ba menuisier. Menuisier ti asalaka menuiserie na ye tala misapine ya maboko okomona ngo eza ya kobeba. A sacrifier misapina ye conscient ou inconsciemment pour ayeba métier wana epesaka ye mbongo. Alors, sacrifice na sens positif. Na uta koloba dernièrement, likambo nyonso moto ko ebiso na sena tango comparé yango par rapport ya nature. Sacrifice naturellement existaka. Bapesaka yango na tina oyo oza na posa ozwa likambo moko eza supérieur na yo nde okopesa sacrifice wana. Sacrifice ezali na ba domaine ebele. Sikoyo batu oyo balingaka nature te kokende naturellement te nde
basalaka sacrifice ya buzoba. Okomona pesi moto, okomona akomi kobima na mama na ye, okomona akomi kolia nei, okomona akomi boye na condamné eloko te. Nazolobela nde sacrifice. Bomoya moto nyos, bomoya moto mobimba elekaka na ba sacrifice. Yango tango oza kopesa sacrifice, yebela tina nango. Na uti kopesa exemple moko, soko tali misapi ya menuisier, ebetama marteau mbala ebele. Soki alingaki sacrifice wana te, akoyeba menuisierie yango pe te. Musala nyonso ya maboko ebebisaka eteni moko ya nzoto po sala yango malamu. Na bandeli boye, musala nyonso ya maboko ebebisaka eteni moko ya nzoto po sala yango malamu. Na uta kopesa exemple ya menuisier. Tango mindele bayaki na mboka oyo, bakosa yebiso balobi ba pygme totanga ona classe. Ba pygme baza batu moko baza maboko milai. Makolo mikuse. Nzoka musala oyo babandaki kosala ebandaki ko développer nde maboko na bango. Musala ya caoutchouc. Tala taba joueur manzaka ya makolo ekufa nyonso. Moto nyonso musala nyonso esala osala kana bomoi na yo. Ebomaka eloko moko ya nzoto na yo. Malembe. Sikoyo tellement sacrifice batu tilelo toyebelaka yango kaka na ba sens négative. Yango omonaka mutu batu mususu bakei kobonza baninga batu bana mama papa noko koko po azwa eloko oyo ye alingi. Nzoka nde formule oyo peseli moto, formule naturelle na yango pe ezali. Sacrifice na yango naturel pe ezali. Sacrifice nazolobela sacrifice. Sacrifice na yango ezali. Sacrifice eza kaka te. Eza kaka te kokamata moninga moto kobonza ye na monde ya milimo. Musala oyo ozobonzela moto na monde spirituel eza na ba esprit compétent oyo basalaka yango déjà. Il suffit okota contact na ba esprit wana. Il suffit okota contact na ba esprit oyo basalaka likambo oyo za nango tina. Mokili ezali mokili ya ba sacrifice. Na domaine nyonso nazobadela sacrifice ezali. Via moto il y a kaka na ba sacrifice. Ba sacrifice yango ezali na ba dimension Ba dimension ezali tellement ebele oyo tokoki ko étaler nyonso boyete. Ba dimension ezali. Ezana ba sacrifice mosusu esengaka moto aya epai ya sacrificateur nde asalela ye sacrifice. Ça dépend, il y a ba dimension. Na bandeli, ezana ba sacrifice mosusu esengaka moto aya epa ya moninga moto oyo azali sacrificateur qui dit motumbi ya mbeka po atumbela ye mbeka asalela ye sacrifice na likambo oyo ye aza nango besoin. Pour monde spirituel moto nyonso akotaka à fond te. Nalobaki dernièrement toza trois sortes ya bato. Ba homme intermédiaire, ba homme normaux, na ba homme animal. Yango moto azali moto, azana makoki ya kokota na molili te. Nde akokamata sacrifice na ye, apesi yango epai ya bato oyo bakotaka na molili. Po azwa solution ya na likambo na ye songolo. Alors, via bato oyo bakotaka na molili kozwa makambo kopesa baninga bato solution. Bango babengaka bango ba sacrificateur. Via sacrificateur na via mutu normal ezalaka ndenge moko te.
Ce qui toke na Bible okomona sacrificateur moko azalaki babengaka ekutu prophète. Komona ye ezalaki Jean-Baptiste. Ye abonza bomoi na ye mobimba kaka po a connecter le grand Jésus na elima ya mai. Jean-Baptiste na bomoi na ye totanga ngo même na Bible. Alia biloko batu balambi te, alata bilamba baninga batu basali te. Donc a sacrifier bomoi na ye mobimba pour a connecter le grand Jésus oyo a une mission pour na bandeko na ye. Ozomona ndenge na uté ko ba sacrifice za la kaba pesa ka yango na likambo oyo ezali supérieur na yo. Pour vous dire que Nzambe apesa Yesu sacrifice te. Po epa ya Nzambe likambo oyo elekiye ezate. Nzambe apesa abonza Jésus sacrifice te ndenge toyoka kawana. Nalobaki sacrifice ezali na ba dimension pe ezali na ba forme ebele. Batu ya kala na Bible pe ba koma batu ya kala zalaki soki asali mabe to azala likambo songolo akamati ba ngombe ayena yango na temple epa ya ba sacrificateur bango batumba poye azwa ndenge bakosa biso na Bible ya bolimbisa masumu, sinon ezalaki penza pona bolimbisa masumu te. Eza pona makambo moko tokoyebaka yango plus loin. Alors sacrificateur azali nani? Azali moto oyo abondi bomoi na ye mobimba pona kotumbelaka baninga mbeka na makambo na bango. Po bango bazali na possibilité ya kokota na monde des esprits te. Nde mosala ya ba sacrificateur. Nde batu wana babengaka bango batumbi ya mbeka. Kanga boende kunanga banzambe nalo bango loko ba Kristo lobaka nzambe atalaka monene ya sacrifice te, atalaka nde monene ya sacrificateur. Relation oyo sacrificateur azana yango na banzambe na nzambe nde yango banzambe bayambaka libonza ya sacrificateur. Nalobaki ba sacrifice ezana ba dimension makambo oyo tozoloba batu ya mayele bako comprendre na lina loba nini na kati wana. Nzambe atalaka grandeur ya sacrifice te, atalaka sacrificateur. Soki na zongi lisusu muke na Bible ezala mwasi moko akinaka kopesa mbongo ya muke na panier oyo Jésus akumisaka ye. Soko tali libonza na ye ezalaki muke par rapport ya baninga. Mais ya yende Yesu alobaki ezali malamu pona nini apesaki yango na motema. Yango sacrifice bapesaka yango na motema na yo mobimba. Sacrifice bapesaka yango na motema na yo mobimba. Et puis sacrifice ezalaka penza pete. Bandeko na bandi boza ko comprendre na zolinga na loba nini na maimatali sacrifice pe sacrificateur. Sacrificateur azali moto oyo okamati mbeka ya moninga na yo moto oyo amonaka te lokola yo monaka, ayokaka te ndenge yo yokaka, atambolaka te ndenge yo otambolaka, apesi yo okei obondi sacrifice na ye pour azwa résultat na likambo oyo ye alingi. To différencier malamu sacrifice eza eloko nini, sacrificateur pe azali nani. Nalobaki lisusu boye sacrifice ezali na ba dimension ebele et dépendaka na likambo oyo bosenga ya moto azali na yango. Donc soki moto azana besoin moko eza likolo nde asalaka sacrifice. Pe nalobaki sacrifice epesamaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre manière. Na ba émission uti koleka na uta kolobela ba énergie. Okoki kopesa sacrifice d'une manière positive tout comme d'une manière négative. Alors biso lokola toza ko tinda batu ba pesaka yango naturellement. Donc ozo sala ba sacrifice naturel.
esengeli moto ayeba dimension nyonso oza nango besoin ozala eza kosenga ba sacrifice. Sacrifice yango po oyeba yango esengeli okutana na batu ya mayele bako guide yo. Omoni ndenge oza boye na likambo oyo esengeli na sacrifice oyo yo kokamata sacrifice yango opesi epai ya motumbi ya mbeka nde sacrificateur akosala maso atumba mbeka na ye po mbeka oyo opesaki ye po yo ozwa solution na likambo oyo ozali na yango. Sacrifice eza kaka ndenge toyokaka te po lelo soki oyokaka kombo sacrifice ake koboma mutu kuna bapesaka mutu non, nauti kolimbola malamu na tina ya sacrifice. Alors moto oyo alingi kosala sacrifice po akoma na ndenge moko boye to po azwa litomba moko boye, il faut kotala sacrificateur nini nazo pesa, tala ba critère ya sacrificateur. Ba sacrificateur oyo baselaka ba énergie positive bazalaka mukie, ba sacrificateur oyo baselaka ba énergie négative nde bazalaka ebele. Na kopesa bino différence po yeba ki oza sacrificateur positif to pe sacrificateur négatif. Ba sacrificateur positif bazalaka na le 9 fruits de l'esprit. 9 fruits de l'esprit. Na ko énumérer moi muke, ezali amour, ezali patience, ezali humilité, ezali bonté. Natangi moi ndambo wana. Sikoyo ba sacrificateur négatif, ba sacrifice na ba énergie négative, bango bazalaka na contraire. Il y a 9 fruits de l'esprit. Et si ya bolingo bazalaka na bolingo te, si ya mawa bazalaka na mawa te, si ya esengo bazalaka pe na esengo te. To monaka na kotanga nanga ba kombo ya batu te, na kotanga pe exemple te po yibake oye, mais na bomoyi na mayele ya moto. Soki omoni sacrificateur na makambo na uti kolobawa différencier oyo azali sacrificateur ya énergie positive to pe azali sacrificateur ya énergie négative. Eloko esengeli to kangeza boye via moto nyonso elekaka kaka na sacrifice na ba sacrifice na chaque étape ya vie esengaka ba sacrifice. Et puis moto esengeli kolinga sacrifice. Pour ceux qui olingi sacrifice te eloko ya malonga okozwa ezate. Na ute ko loba français baloba il n'y a point de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Via moto ezali na ba sacrifice. Moto esengeli ayeba kosala ka sacrifice pona kozwa eloko to litomba oyo azana ngo besoin. Sacrifice ezaka kate oyo toyokaka. Bimana mama na yo, pesa boye, sala boye. Non. Ba sacrifice naturel ezali. Osali ba sacrifice naturel esprit na yo, motema na yo, bomoi na yo ezana kimia. Ozana motungisi moko te. Sacrifice. Bande koto kimaka sacrifice te. Et loko moko te tokosala na se na tango nazo bandela oyo eza kozanga sacrifice. Na pesa ki exemple kokata pongi na tongo kobimaka chaque tongo eza ba sacrifice. Alors esengeli koyeba sacrifice yango nazo pesa yango pourquoi nazo lobela sacrifice po to pesa ka sacrifice na ignorance te to pesa ka sacrifice te pona nzala. Okomi na nzala oke kondima sacrifice moko boye négativement oyo ekomemela yo mabe na sima na yango. Nalobi via moto elekaka kaka na sacrifice. Alors ba sacrifice yango ezali na ba dimension ebele. Tango bongami ko pesa sacrifice, ko bonza sacrifice, esengeli oyeba tina nini na lingi na bonza sacrifice oyo. Pe sacrifice ba pesaka oyo touti motema d'abord na yo moko. Sacrifice ezalaka moindre des choses te. Ezali kambu oyo ezoko soa yo na motema. Na pesaka exemple.
soki menuisier alingaka manzaka na ye makasi akosala menuiserie te. Soki menuisier alingaka manzaka na ye makasi akosala menuiserie te. Po soki otali menuisier manzaka ekokufa yo ntango oza koboma bomango na korate ya marteau ezali pe sacrifice. Nalobaki pe boye sacrifice ezwaka oyo yo oza na yango naturellement na oyo oza na posa ye komela yo ozala na yango to pe oyo oza na posa esalema. Bandeko esengeli toyeba bomoi ya sacrifice. Namonaka na mayamba omona mutu moko aboyi kolia mikolo ebele ake musika nde bakendaka bangomba. Malheureusement ba sacrifice yango ezalaka penza na boyebi te. Po soki opesi sacrifice na boyebi nyonso ndimelanga okozwa solution na likambo oyo oza nango besoin. Pe nalobi lisusu sacrifice eza na dimension. Alors ba sacrificateur bazali bato oyo bakamataka mbeka bakoti nango na monde spirituel po babimisa ba résultat na monde physique. Moto na bomoi na yo il faut kozala contact na ba sacrificateur. Ça dépend aussi ya dimension nini moto azo bikela. Pona mokili toza ko bika na ba dimension. Moto nyonso akanisaka ndenge moko te, moto nyonso amonaka makambo pe ndenge moko te. Ndenge na lobaki sacrifice eza ba niveau ebele, ba dimension ebele. Esengeli toyeba. Et puis to linga sacrifice. Na domaine nyonso ya vie. Sacrifice eza ko intervenir. Banda to bota maka, banda mama zuizemi na yo tiyo bima na mokili tiyo kola tiyo koma oyoza. Oleki na ba sacrifice mususu pe oyebi te. Mususu pe oyebi. Yango bandeko na ngai lelo na lingaki na limbo la moke na mayetali sacrifice. Toyeba yango to banga kombo yango te ndenge toyoka kombo ya sacrifice. Ndenge pe to kanisela yango kaka mabe. Eloko esengeli to retenir sacrifice ezali na ba dimension ezali pe na ba niveau. Ezalaki ngai wa bino ya be lelo na lobelaki mingi sacrifice pe sacrificateur. Na pesi mbote na batu nyonso bamona nini nanu te. Na pesi mbote na batu oyo bayaki pe bakei. Pe na pesi mbote na batu oyo baza na bomoi. Tokutani mbala ya sima.